omoni ngai nde naza wana ese boye elilingi na ngai eza na kati elilingi na ngai ezali na kati ya groupe wana bandeko koyeba te nayebi omoni tolela na angélika eza na makambo mosusu tobimisango nsima naza na nyonso oke nayebi bitumbe bundi te mange bordio bitumbe limité te c'est balaka ba msiko ba prison ah te ekende déjà ngoto to ke cimetière vraiment ah ba bitia mabe merci. Silva. Bonjour, bonsoir, chers amis. Internet, bande koba bolingo nyoso obolanda kabiso na banda kuna bino, bokotsa kabiso na banda kuna bino sans que to kendeke kaka na lobaka. Ba bonne nyoso ba bolingo ya Demetri original. Mbote bonjour à toi Jules Le Castello, mon boss ba bi de prendre toujours original. Mbote bonjour na bino nyoso bolanda kabiso vraiment na bokebi nyoso. Ndeka na bakebino bolanda bokotsa kabiso na banda kuna bino sans que to toke. Lelo vraiment bokomo na bongo toza vraiment na 51 cinquantenaire et si ka auto ko rendre ba dernier hommage na biso na notre consoeur notre sœur oh tikotika biso na kombo ya Angélica Madelena hein bomondi déjà ndenge ezali donc ça fait vraiment très mal ko bungisa ndeko moi si boye na bike bolanda ki matanga bolanda du début jusqu'à la fin depuis butu nan lelo na tongo ndenge to komi boye obo mona bandeko basi biso nde tozaka na bolingo to mona moni pena ke ba chroniqueur ba chroniqueuse tozaka na bolingo malgré place bat bazali ba problème ezanga raté mais ba biloko bonde tozana ngo posta ba bolingo bonde tozana ngo vraiment posta na tiki bino bolanda nanu du début jusqu'à la fin matanga ya ndeko na biso ndenge ezole kana kati ya 51 parce que le loisa ba hommage na ya suka to ko vanda bongo te yango to yena nous ko accompagner totala to lela na ba obazolela en tout cas mes condoléances lisusu na famille YouTube Mobimba pe na famille biologique il y a notre sœur Angélica to landana na boke binyonso na simbelieka aloka we na aloka kofi voilà aloka héritier omone na ya omone caméra nyonso ya est-ce que omone balandi bato bon landa kanga pona ya wa Karine on ba mabe wana ndeto obo na za Karine bato yepo basa l'interview bandi fanta olobi oyebi ba secret nyonso c'est-à-dire que ba détournement pe salami wana ezali to solango sima ya ulimbo oneti sikono to yebite bonga bina fila pese no 300 lobby tozo kapeti alors je veux traiter au traître bon tete nga traiter papa quoi tant bazana groupe na bango azalaki il faut bimaka pona nga lokwa Karine ko janvier ya mobali ngai elilingi na yo za na kati ya si elilingi na ngai za na kati ya groupe wana voilà ese batu na oya pe na ye pe na ozonga place ba ofanda te oh mère di mère faut pas mona Sarah bolingo yeyo ko batu basolo ba trop Sarah bolingo yeyo pese bango to ya matanga pe to ye matanga lelo ko zate to aba congolais rwandais awa azate to le ande Angélica à part ça to le ko baté quand tu randi na osala ngo lobby ça quand tu randi na opesa bato bayibi na obayibi lendi lobby to pe mano ke bi te mutame mara mutu na mabaza te nga mon conscience ne sala papa na Janice papa na Jarel a jona na ngo déjà o zana tendresse te na kete na ekika le Angélica $200 tout monde na poloté osoke o mati pe pisi na tina na yango pe te omene na lati na tija kitoko polo ba pesa nga mais c'est bon te na lata poloté mais pas déjà toché 200 Sarah bolingana na mère de mère batu misu baté ba $45 ba $25 na ba te monde za wa YouTube yoka omone to za YouTube to ebike to zora mbongo uta poto mutu so comme na niveau tia ba 40,000 francs c'est que batindela ko code te eza na batu misusu ah tout temps kombote et ala batu misusu ba tia ba $20 ya mawa ngamo pe na mitu na bi ah ok ne passage yango ya combien emso zwa ti jour ni na zolo ba ona net na mona ki ba tendresse au moins la Chine et ça la biso bien tout le monde a la Chine na YouTube te kuta na nzela ndeni bien bonne santé bien on a passe na ekotala tito yekola toko yekola parce que les c'est les qui déjà bon na mité mabe ba ki se koti toko yekola bon bon mana déjà est-ce que beaucoup changer petit à petit toko changer voilà merci beaucoup merci dernière question pour toi kabona na yo balabaki ke Sarato la soga e matanga soki boye Sarato la yom toye olobi Sarah Saraza soto silisi Sarah
tosoyi na ntango tosoyi na ntango nasoyi na sarai mais ça maman gombela gombe maman na gombela gombe ayebi ye bien te elle n'est pas une fille rancunière maman gombela gombe aliaka na bato akabola na bato pasi oyo ya madame Angelica ndenge akei pasi eza mingimingi na bato bazalaka na madame Angelica baoyo tu baye na nsima eza parce que madame Angelica bebe na Karine bebe na Sarah bayesko badiembeli tozala juste ocomprendre donc matanga oyo eza nde ya biso bato tolia na Angelica eza ya la Chine eza ya bana membre eza ya bachinois eza ya bacharge eza ya badéfenseur eza ya bato basoutenir Karine donc eza ya bango baoyo tu boye profiter ka parce que Karine abeba na madame Angelica donc je suis désolé voilà dernier message non na bandeko balandio par rapport à l'organisation par rapport à Mounionso c'est l'organisation l'équipe bien c'est l'organisation l'équipe bien l'organisation l'équipe bien 100% t'es na 100% ya t'es elle est bien donc c'est ça ya Gabi aye na landi témoignage ya Gabi kitoko après ce témoignage moi ça clair aza hypocrisie à lobby qui témoignage neza azana ngo Angelica finga e makasi a démarrer makasi batindela elia d'après yo na moment ya matanga akolo ba biloko wana teza problème te eza nango problème te ata lobi bongo kasa reconnaître kana souvenir wana mengo bateke kanda poso kanda linga ya te ozomona so azana kanda linga ya te dotanga ye c'est ka ça limbisa pe des gens de ko sele kana ngo baza famille baba ndeko non c'est ça Neymar de la presse il oba pona Angelica na ebité namoni lo aloba te Paulin parce que Sarah simbi pe mamutu moko te Sarah na un mot à dire te na vie Angelica pour Angelica kende ko zoazini Sarah n'était pas là et juste là malobaka et olobi nango nene ndenge balinga balati ya Gabi makambu ya nani ya Dianande lelo ko mambu ya Angelica mais c'est pas ça pour ceux qui a bota qui a zaki à l'aise mambo so linga bimate Angelica na mbeto hôpital alors que ko bota mais azo ça la live si makambo Mike Kalambai nyonso wana eza pe ba porte na biso musu biso moto fungula na vie et considérer pe na ba poneza boy na ba na document la famille na bango ta ila kai so ta mon ka occasion porte moya polele ba profiter ngai na sala une année 6 mois na ndo ekasumi date na zana zemi na bota le mois na ngaza 9 mois est-ce bino boye ba kya ba etenga ko toujours tokuta no na kamwe kamwe pourquoi parce que ngamona bana mi protéger na mi batela mutu so mi batete mutu abotelo azate nous appelons directement les partis politiques ensemble de Moïse Katumbi. Nos derniers temps, on a pris assez de temps. Parti politique ensemble de Moïse Katumbi. Et puis nous appelons la société en chef frère. La grande famille en chef frère. Bonjour bébé, bonne nuit. Ciao. That's okay. J'ai dit que je te cherchais, non?
sociale dans les communes centrales ainsi que sa suite on va décapiter. Faire le dernier hommage C'est quoi tes marabouts? Ah, betul bangun, betul lah. Tu dois la besoin quand on a une photo. Donc janvier dans quelques minutes. Donc vous allez vraiment de la Magali, de la Angélica, donc c'est la mission. Dans l'équipe nationale, va tout na Karine Mokonzi, va tout na Batutu, va tout na Bafilora, na Liambo Angélica. Na Liambo ya médecin, na Liambo ya Baya Willy Moucheni. Ngana Zala, l'équipe nationale, dans l'équipe nationale, la Ligue à Mbongo ya quand on est dans l'équipe nationale, beaucoup de missions FDGR, qui n'est pas hérité, on a qui est raté. Là, on prend la Liambo, il y a Mouté, la Liambo, il y a Angélica, mais la Yépo, la Yoka, il y a Sang. La Tika, on a la Yoka, on a Karine, on a tout bazar. La Tika, on a Naïti. Voilà, je veux dire, chaîne, ça va voice. Bimisa ba Congo ya ba. Est-ce que ça l'a dit bien? Internet ça na finga mutu. L'internet ça na tala wo. L'internet ça na chrétien mutu. Non voilà. Na koyamba janvier na ko. Janvier otanga ba ko. Ba tebele ba za janvier après matanga makale yamba. Elo wati. Elo wati wasi. Elo ko izate, elo ko izate. Mais janvier Alors, au départ de corps, artiste Nabiso.
naye matanga toyolela Angelica azalaki mutu na biso asusu Angelica nde eza ebembe na biso équipe nationale yo na ese bato lobi nazalaki kuna lelo mpe su na ye toyolela Angelica na ndenge ya bien ndenge ya propre oyo amoni mabe etalinga te tanga eza ya Karine Mokonzi la baronne te bakobengananga te eza matanga na biso biso moto tie mbongo koleka bato nyonso Karine atie 200 bato tu ba 20 ba 40 000 francs ozomona nga bena otia te po Karine esatiela ye biso équipe nationale te eza mokie te Karine akokundela bino Angelica te Karine akokundela bino Angelica ta na famille na ye eza contribution oyo amonani nango atie aza no madame Angelica aza no patron atiaki cotisation oyo eza ebimi na poche na ye ozomona cotisation oyo atie namonanga moto aleki ye te aza te po bambongo kutu ya baya wi mosheni ya bamesene ti sikoyo leketu na apesi te bambongo kutu ya bamesene ya ya wi mosheni leketu na apesi te nalakisi yango te kasi bakimi te il faut totala omoni ba journaliste nyonso ba chroniqueur nyonso o atiaki mbongo tomoni na liste bongo siko bato basutena biso loka baya uli musheni loka ba message loka ba bina filé il faut tout monde apé contribution na bango bino bozo la tsaka contribution ya ba journaliste bongo ya ba message po to boaka o to pesa ba lokundu ezalaka te ya on a ibisi batu ke lundi na kodimisa liste ya ba message tour ba tchaki o to moni de mbongo na bango to moni te wana obenga IGF na mambo te IGF ngamo na mambo ngamo IGF o po ba tutu bozaki na groupe na yo kate mo ha lo balonga na ba tutu ba bangi menga na bangi mutu te na bike na bangi mutu te na lobi ko eza vérité nanko ba mutu okenanga azate bato ba na groupe nanga bimise o lisa obimisa bo bangati IGF ngamo Poutine ngamo janvier wata mokolo Voilà la monique Bolandi, j'espère que Bolandi te commis vraiment que kotika nzoto ya ndeko na biso hein que son homme vraiment repose en paix, ça fait mal kokabona que ça la toujours passi ndeko na biso bazo ke ndeko rendre to bazo ke ndeko tika na ndaku na e na adresse na ya sikabisika on ndeko Angelica a redemeurer vie na mobimba donc vie ku tulisusu te donc sika a komi ko vanda na ndaku na osika asombi donc ça fait très mal comme on a makambo boy nzambe vraiment ayamba molimo na kimia. J'espère que Bolandi juste du début jusqu'à la fin car on est ça kibino que nakati ya 2000 TV original beaucoup zo matanga ya Angelica du début jusqu'à la fin parce que ça fait très mal. Ça fait très mal en tout cas bomoni ndenge bandeko baleli bomoni bandeko bakoki ko se retenir te pona ko bungisa maman o atiki ba mama vraiment boy mingi bébé wana o atikali en tout cas na kosenga kana nzambe ayamba molimo na kimia parce que eloko mususu ya koloba ezalité bozalaki tellement ebele bozalaki kolanda émission o kitoko na kati ya 2 TV original car o pesa maka epa na ngamoko sinza mbomo autrement dit moi na popi ya munene le Kilimanjaro de la presse bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager bo continuer ko commenter ba commentaire na bino yango nde esala rabiso toujours bien et ça ka to bosana na biso ekende toujours liboso na linga rabino na tina na sima caméra to zaki bongo na merveille harmonie o atikaka ngaite o to zakane vraiment bimisara bilili kitoko makasi je dis un grand merci à mon boss Babi De Bruno original merci papa na confiance Babi Julie Le Castello toujours na kati ya 2 TV original bino babonné na biso nyonso na pesi bino mbote de partout et sika obo sera vraiment libaku ya kolanda biso na lobaka toujours que ceux qui nzambe akutani te tokutana prochainement parce que le loza journée mabanga te le loza journée ya matanga tokutana prochainement bisous bye.